Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Makambo dans le Congo eza somo. Mboka ezopela moto ezozika. Ministre de la Défense Kabanda yemko alobina monoko na yeke état de siège wana ezaki nango kimpiempie donc non planifié, pas de logistique, mpata ezate ndeko tshisekedi asala ka bon pa mona ke asala quelque chose na est. Eza nango lo moka ya feinte. Kabanda yemko ministre ya défense. Kuto ndeko ya mwasi na ye nyakeo. Oyo likambo kokamba na mboka na biso moto ezopela na mboka mokonzi kaka pakali pangala za kotambola ne pamba pamba lutika terrain vide. Eza aza lokolo babenga na chulu azana maladi babenga na chulu ya lunyanya ya chakala na chulu balu fumutu wende chana na fumu ya lunyanya katula majitu. Eso kuna president yemo azoluka mutu mo asala yepaka comme ça pema na yekuna plaza za kuna ali akampata na ya benda likonda na ya zwaki na jeli konda na ya ram ali ango tranquillement pema na yekuna. Eza lokolo mikambo ya president Kasavubu na 1965 asa lembaki na yeba crise politique aza kokango le soute rébellion na est boy ba simba boy président Kasavubu ko kasudi yemo luka mutu mo sala yepaka tamubuda yamana tamubuda sali yepaka président Kasavubu yemo na privé zoloba le jeune général Joseph m'a aidé avec ce coup d'état, je vais me reposer chez moi à Boma. Et ça lokola ye Félix azoluka ka gang mo abimana sala ye dernier de paka on ça tikala na yego na pasaza ale mo mpata na ye totikala ye pango avant na neguna y a pas de problème ya mawato na mbona biso penza il faut ba gourba babima ba yanke babima pombo rezo ki ne prali pangal na mugonjo tambola pamba obizonyo zona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo obizonyo zona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwane maison de passage nabiso ya goyo, maison de passage nabiso ezana ba climatiseur ezali climatisé, maison de passage nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine
salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.